Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, aisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bina situ ba bonga kama mo ile anitu na pesi no bambote ba ebo ma vie puis mko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga, est-ce que bo malamu munde na ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude d'été kolala kolamuka eza habitude d'été ce qui nzamba pesi yo pe mabomo il faut ko ibana ko pesa nzamba merci ko komisie parce que na mukolo ya lelo mingi batiki biso toliki bango na eloko moko te eza kalika mangulu ndenge nzambe ala musi biso na tongo ya lelo yango na soko za mosi ya mabonde lito pe mobile ya mabonde litango za ko bondela ko bosa na te ko chepe bandeko bazana ba hôpitaux ko chepa bango na mabonde lipo ete nzambe akoka kosunga bango pe liboko nzambe za mokuse te po asunga ba oyo baza ko bela to pe ba bazana ba problème ya ndenge na ndenge. Merci mingi na biso to bolinga mama Elia Nitu obo sipla mama Elia Nitu obo linga ba émission mama Elia Nitu soki zamba no liboso na kosinga na o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça va notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne na biso ya Elia Nitu TV. Si c'est votre deuxième maman Elia Nitu qui m'a kaka la reine mère likona ngo bakiselanga mama Nitu beto. Voilà, tozo solola toko solola lelo likambo oyo tali soumission na kati ya libala. Est-ce que moi c'est esclave nanda kwa libala? Est-ce que mobile tango bala ka moi c'est rapport comme ça esclave parce que basi mingi bazana na kati nda kwa libala komona moi c'est na libala ozotuna oyo azana libala mona libala eza pe na mbongo anda kopenze tonda misuni mais eza na kimia te. Est-ce que soumission de etinda ka mobali soki moi ça na soumission te tina mobali kende kindumba soki moi ça ko se soumettre tende etinda ka mobali akoma moteur ya mabe soki moi ça ko sala boye te to yokana no moi mukel ka mama pasteur alobi après to kota na kati ya développement ya émission na biso ya lelo. Et c'est que moi si à la soumise selon la volonté de Dieu. Payo papa comporte-toi na façon moko sage pour que moi si non pas à la soumise soumission ezali synonyme ya kozala yo papa ozala dictateur te na kati ya ndaku. Soumission ya moi si ezali synonyme te yo papa ozala orgueilleux na kati ya ndaku. Soumission ya moi si ezali synonyme te ya esclavage. Toyebi soumission mais le on a zo pesa no kaka déverser oyo to partager awa pona ko répondre pe na ba papa o ba meke ko attaquer nga maman mais bible le bongo te soumission oui to ko ite biso parce que ozala soumise mais bino pe ba papa sengi bo yeba hein. Moi si azali eloko te. La femme n'est pas une chose. Moi, si azali être humain, azapi na ba devoir na ye, azapi na ba droit na ye na kati ndaku. Moi, si ozala soumise, azapi na ba droit na ye. Oyo bino pe ba papa boza ko ignorer. So di ba maman mususu nzamba pamboli bango ba ganga o, hein, plus haut, ba soule ba élever voix. Pona ko lobela ba droit na bango na kati ya société, ba droit na bango na kati ya entreprise, ba droit na bango na kati ya politique, ba droit na bango je sais pas na. Voilà. Soumission ezali esclavagisme te ba papa soumission ezali boumbu te. Moi ça za na ba droit za ba devoir na kati ya ndako. Mibali mingi soko za na mwasi aliko mwa mwasi lokola kantani oyo loba nango bakasa ya kantani. Aza komoni lokola chose. Non. Normalement mobali ya maele ya koko sakana na mwasi te. Po mwasi alokola nyoka. Talaka moto kenda ko sala bolingo na nyoka avant ça na être humain qui sala ngona na nyoka.
mwasi aza lokola nyoka mobali okoki kosakana mwasi te fo kopesa mwasi na yo respect lelo koma kaka aza en soumission te aza se soumettre te mobali alingi mwasi aza soumise pa na ye mwasi aza soumise pa bandeko na ye mwasi aza soumise pa ya famille mwasi aza mais non mwasi aza mutu na kati ya ndako ya libala il faut pe a respirer na ndako ya libala mwasi aza esclave te bandeko eloko oyo bato baza comprendre yango mabe mwasi aza esclave te ntango obali mwasi otie na kati ya ndako obali ete mpo azala mate na bandeko na yo obali ete mpo ye fo azala na soumission epai ya bafamille na yo non et puis il faut que pour moi ça a la soumission moi ça a la bien ndako libala il faut yo mobali ndoko kopesa ekinya il faut yo mobali ko kopesa e bolingo soko opesi moi sina bolingo opesi ekinya opesi valeur na ye ya kibo mwasi oyo yaza kolinga on a besoin ko soumission te automatiquement moi ça kozala soumise et pas ina yo mobali na il faut pas aussi trop demander et ça na bandeko mingi mwasi ase soumettra pas mobali na ye bandeko balingi pe mwasi na soumission pa na bango come on non mwasi akoki ko se soumettre pour mobali na ye po aza mobali na ye o abali mais le kisite ke yo ya mobali mama leki ya mobali comportement o mwasi aza nango pa mobali na ye il faut azala nango pe pa ina bino mambo ya famille non et puis il faut koyeba ke soko moni mwasi aza méchante na belle famille il faut que méchanceté wana euti par rapport ya comportement ndenge ni mobali aza ko se comporter vis-à-vis na ye mwasi mobali nyoso se comporter comme bé vis-à-vis na mwasi na ye il faut yeba ke bato bafutaka bapoka seza famille ya mobali po soki mobali opesi mwasi na yo kimia te mwasi ko se soumettre na famille na yo ba ndenge ni mwasi po azala bien na kati ya famille ya mobali na ye mwasi po alinga babokilo mwasi po alinga basemeki mwasi po avanda bien na bandeko ya mobali na ye il faut mobali avanda nano bien na mwasi il faut mobali alinga mwasi na ye il faut avaloriser mwasi na ye a respecter mwasi na ye sima nango okomona pe mwasi akozala bien na kati ya belle famille na ye. Et c'est que moi, si à la soumise, selon la volonté de Dieu, puis yo papa, comporte-toi na façon moko sage pour que moi, si non pas à la soumise, soumission, les alliés synonymes à yo papa, aux à la dictateur, te na kachandaku, soumission à moi, si les alliés synonymes te yo papa, aux à la orgueil na kachandaku, soumission à moi, si les alliés synonymes te ya esclavage. Toyebi soumission mais le nazo pesa no kaka déverser auto ko partager awa pona ko répondre pe na ba papa o ba meke ko attaquer nga maman mais bible le bongo te soumission oui to ko ite biso parce que la soumise mais bino pe ba papa sengeli bo yeba hein moi si azali et l'autre côté la femme n'est pas une chose. Moi, si azali être humain, azapi na ba devoir na ye, azapi na ba droit na ye na kachandaku. Moi, si azala soumise, azapi na ba droit na ye. Oyo bino pe ba papa boza ko ignorer. So di ba maman mususu nzamba pamboli bango ba ganga o, hein, plus haut, ba soule, ba élever voix. Pona ko lobela ba droit na bango na kati ya société, ba droit na bango na kati ya entreprise, ba droit na bango na kati ya politique, ba droit na bango je sais pas na yo mobali soko pesi mwasi na yo kimia te soumission zoluka na kozwa yango te mibali musoza na kati ya ndako ya libala okomisi mwasi na yo mokomi adversaire na yo mwasi na yo mokomisi lokola mbanda na yo maza mwasi na yo or moto yo foza ni malamu ya tango apasi to pe ya bisengo première personne où il faut partager na joie na yo eza mwasi na yo il faut partager douleur na yo eza mwasi na yo eza moto mosusu te eza même pas mwana même pas ndeko ezali mwasi yende motali boso boko partager joie ou bien boko partager douleur ou bien boko partager malheur ce que oza ko tia mwasi nesika na été oza ko pesa mwasi sika na été mibali mosusu okomisi mwasi na adversaire na yo mwasi akomi lokola ennemi na yo mwasi akomi lokola mbanda na yo otali mwasi ocholi mwasi otali mwasi yo ko soki ngate ngoza la boité yo kutu te yango etindaka mwasi se révolter mwasi se révoltera pamba te mwasi se révoltera c'est le comportement ya mobali
comportement ya mobali nde tindaka mwasi se révolter. Papa soza un comportement malamu mwasi ko se révolter te, mwasi ko se soumettre, mwasi ko linga yo, mwasi ko zana komikitisa, mwasi ko zala bien. Mais yo mobali soki oza ko se comporter mabe vis-à-vis à mwasi esaka nini na ko se révolter. Soko se révolter na bato libanda ba komona ke mwasi oyo a se révolta, mwasi oyo aza susu ndenge azalaki te, ezowuta nini, ezowuta na yo mobali kolo mwasi. Mibali mosunde babebisaka basi na bango bango moko. Mobali ye moko abebisi mwasi azotala te mabe eleki na kosala susu boye te, na kolamba esu te, na kokangele makolo, na korespecte lisusu te, na kosala boye te, ewutaka wapi na mibali bango moko. Mibali mosusu bango moko nde batindaka basi na bango ba se révolter contre bango. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku wana po na bino ezali kote kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai matuni talalo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place tasa sio mona presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.
mobali soki obali mwasi na yo nde bouti komona service traité la providence obimisima obali mwasi na yo il faut chérir mwasi na yo soki yo opesi mwasi na yo bolingo comme il se doit mwasi na yo kozongisela yo soumission plus que ndenge yo bandaki kozelela pesa mwasi na yo bolingo lakisa mwasi na yo ke nalingaka yo mwasi na yo aza moitié na yo la chair de ma chair soki opesi mwasi na yo oyo aza kolinga mwasi alingaka mobali arespecte ye mwasi alingaka mobali alinga ye soki opesi mwasi na yo bolingo opesi mwasi na yo respect mwasi akose soumettre yo kozala na besoin kosenga soumission te mwasi akose soumettre epai na yo ndenge oyo olingeli alors bandeko bazaka libanda yo oza libanda ozomona ke okomi kojuge mwasi ndeko na yo soki okomi kojuge mwasi ndeko na ndenge négatif yebake na kati ya ndako ya libala ndeko na aza kose comporte mabe yango mwasi se révolté yango mwasi akomi mpe na bizaleli mabe vis-à-vis na famille ya mobali mwasi akomaka na comportement mabe vis-à-vis na famille ya mobali par rapport na ndenge oyo mobali aza mpe kose comporte na ye yango mwasi akomaka révolté mwasi libala nyonso ozolandanga awa yebi alors basi oyo bayaka kojuge baninga na bango basi bandeko na bango basi eye mwasi boye ne juge point kojuge mwasi ya libala te soki oza mwasi ya libala te soki obala te kojuge mwasi ya libala te kojuge ye te soki ozalaka na mobali na ndako te kojuge mwasi olalaka na mobali te banda butiti ntongo mpo oyebi te nini elekelaka bango na kati ya ndako na bango mwasi mpe aza esclave te mwasi aza esclave te aza moitié na yo aza bolingo no molongani na yo oyo oponi oyo sepeli po bala tango bali mwasi na mobali l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux viendront une seule chair ndenge bible lobi na biso elexi ndenge omilingaka ndenge fo linga mwasi na yo ndenge se respectaka ndenge fo respecter mwasi na yo tango lingaka kolia kitoko fo lesa mwasi na yo kitoko tango lingaka kolata kitoko fo lesa mwasi na yo kitoko mobali comporte-toi en responsable mobali faut la responsable okomona mwasi akolinga o lisusu makasi et lelo au jour d'aujourd'hui tozo vivre mingi mingi to na mboka poto yo kanisi na mboka poto comme ça mwasi esclave non awa na mboka moto ayiko ba droit na ye na poto moye mwasi esclave na yo mobali ezate yo bozomona mabala mingi ezopanzana mabala mingi ezokufa mabala mingi ezosala boye pona nini parce que basi bayeba ba droit na bango toza na ndeko moko ya mwasi na mboka o babengi na Lubumbashi akati mobali na ye eloko ya nzoto le colonel ya misato akati yango ti mwasi akomi na niveau ya kokata eloko wana ya nzoto ya misato eza pamba te alamuka eka na tongo moko te kakata mobali ne mosisa wana balobi ndeko mobali wana akufi mwasi akati ye ki mobali na bango wana ya 17 ans wana bomwe ki mobali ko ya ba mibali ya 17 ans voilà mwasi akati yango na Lubumbashi akati mobali nzoto mibali mobali oyo akufi a perdre vie mwasi azaka moto azaka na patience soki patience esili etindaka mwasi asala mabe boyebi nze mo papa Lutumba yeba motema ebebi patience esili ye napesa yo liberté bobalana soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokolo kozika koyeba patience esilaka patience ya mwasi esilaka soki patience ya mwasi etili etindaka mwasi asala mabe papa oyo na Lubumbashi bakati lokola misato nzoto ya 17 ans mwasi akati yango mais tia koma na niveau okata yango apatientaki balobi te ba mama bo banda kokata ba papa nzoto na bango lokola na bango ya 17 ans non balobi bongo te parce que okoki ko boma bolingo tindaka te ko boma moninga na bolingo eza mabe libala soki simbi te bolingo so boyokani te bokabwana na bino muta sala o asali vini na gauche asali vini na droite mais il faut pas ôter la vie de l'enfant d'autrui olongoli mutu na mokili wane komi susu mabe olongola mutu na mokili eza mabe makasi yo zovanda lola nkobiki mutu so alongola mokili na sa moyo parce que ngamu na saki alongola na sa moyo culpabilité jusqu'à la mort yango na soki simbi te malamu kosa nini malamu kokabwana eloko leki tika eza te soki simbi te bokabwana mama abiso na Lubumbashi akati papa nzoto ne ya bana 17 ans mama akati yango papa
papa sali moraju papa kufarate papa kufe ndenge ni mwasi na mobali boyaki na bolingo boko matina makambo ya liwa tina kobomana soki bokomi na niveau kobomana eleki soki esimba kite soki esimbi te boka bwana séparez-vous moko kendele kwa lot msoki lokola Abraham so esimbi te boka bwana bo se séparer moko mema moninga na liwa te boka bwana komema mwana ya moninga na liwa te mwasi abomi mobali asali mabe okoboma mwana ya mutu te mobali po koboma pe mwana ya batu te kobomana nde eza mabe yango lika muso saka ne bandeti na suka nango soki esimbi te bokabone na bino se mieke kobomana kokabone eza malamu soumission o ba papa bozo senga soumission se comporter malamu en gentleman ce qu'on se comporter bien moi ça cause na soumission cause na besoin ko senga soumission te ako se soumettre yé moko tranquillement o cause la fière na moi sinayo chaque jour banda ko linga toujours moi sinon makasi alors pour moi ça na soumission yo se comporter bien pesa e bolingo respecter ye chérir ye linga ye à partir bolingo na yo nde moi ça ko ça nini ako se soumettre moi mkena zeki na poto solo lelo ngana bino yango wana bonne journée que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nubeshaneni bana betu bons bokamata ba bisu na bino bye bye Nikata shenu shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bari wale Namo Utengeta namo Ekobe namo Kurera namo